Bonjour, bonsoir Balandi, nous sommes des shows Denar TV. Merci Nabao Balandi des shows Denar TV. Tu es tout partagé Nabino ensemble, kakande tu solara Nabino. Nazana li solo moko pasi mingi. Papa, maman, Simba na boke. Na rolinga olandanga vraiment avec attention. Oleka kope sa biso conseil na kati problème. Papa na biso abenga na des shows Denar TV. Papa lobi des shows tolanda kayo, to vandi en coulisses. Tozo kandenge ba mama bazoloba. Mena kolinga opesa conseil na ba mama. Tunelanga conseil kaka pa ba mama ndenge de show lobaka. Ba mama ba kata likambu. Ba pesa nga conseil na sala nini. Yango na lobi landa très bien pour o comprendre opesa papa na biso conseil. Mena kolinga na rappeler mutu moko tia cloche de notification. Cloche de notification eko permettre yo soki to tie émission sikoyo. Yope otali émission sikoyo. Kocha cloche de notification, ça veut dire ngongana yo, il faut la activer ndenge bazo laksa wana voilà. Toucher ngongana pour la deuxième fois, ce qui est na des signes wana likolote, ou toucher ngol sus pour la deuxième fois, et ko pesa yo des options toutes na personnalisées ou acceptées par toutes. Pour mon ngongano etie des traces likolo. Ce ngongano ezana des traces likolo dans les bons. Ce ngongano ezana des traces te na lobby. Au toucher ngonga une fois de plus, baropeso des options bakomi toutes na personnalisé, touché par toutes et tché des traces wana dans les bons. Wana suite au côté direct yo pour côté to tché au tali. Voilà, merci beaucoup. Les lotoza comment dirais-je? Les lotoza déjà na week-end. Na golingana pesa bon début de week-end à tous mes abonnés. Ndeko nyonso oya kolanda des shows. Bon week-end pa na yo. Na libota na yo mobimba na esika ozwami nzamba lola abatela biso mais pourquoi pas topesa bandeko na biso mbote na kati ya des shows Denar TV. Je salue Mafilo Nzalakanda depuis Israël na Tel Aviv maboko banka kabatala te nzamba lola abatela yo. Je salue Sophie Osebi oyebi ntango opesa ba conseil na bino ezosala très bien makasi. Sophie Osebi nzamba lola amona yo. Gaël Madzou, Bambo Tebele siko zwami ba bon week-end na bino pourquoi pas topesa pe mbote na biso na Shada Kalali koto zwami topesi yo ba bon week-end pourquoi pas topesi pe ba bon week-end na Mavinga topesi ba bon week-end na biso na Mavinga Chantal côté ozwami esala yo goût pourquoi pas na la Duchesse Patricia d'Origine. Et ça là yo bien côté ozwami pourquoi pas na Ladine Tefo ba bon week-end na bino Makila ya Yesu ba bon week-end bisika bozwami nzamba lola batela biso et pourquoi pas na Pierrette Bokilo. Merci beaucoup Pierrette Bokilo bambote belé. Pourquoi pas to pesa mbote na biso pe na Femme Sage sans oublier Femme de la Promesse. Nzamba lola batela bino bisika bozwami to pesi mbote na mama na biso Angelica na Londres. Et ça là yo bien. Tobeta li solo alelo. Yaya boza ibele. Je vous aime tous. Yango na lobi bon week-end na kati ya mabota na bino. Nzamba lola abate la biso. Kobosa na rate yaya partager ma solo à des shows Denar TV. To sunga mabote bele ba comprendre. Li solo alelo na olinga tobeta ngo malembe. Mamwe bele eza na kati. To solo la non li solo na biso. Po to kende nango molo. Papa na biso alobi boye des shows. Nasambela ranzambe. Naza papa o na banga ranzambe. Na yaki kokuta na mwasi nanga o tozana ye. Tobala nate. Yaya landa li solo très bien. Eza presque ma solo. Eza na bilo mingi na betela isete na semaine passée. Papa lobi babala nate. Balingani ka ndenge mabala poto ezalaka paf. Bakomi ndaku moko. Mais dans le 2 vies passées, il y a mwasi na mobile. Mobile abota bana na ye ndambu bana Kinshasa moko aza awa na biso na poto
papa na biso aza na Suisse problème eza na Suisse mwasi oyo abalaki mwasi wana pe abota bana 4 aza mère de 4 enfants mwasi wana abota 4 enfants na 4 enfants abotara bango na Kinshasa mwasi na ye abalaka na Kinshasa a divorça selon comment dirais-je ba proche ya mwasi na ye ndenge ba pesa ye information ya mwasi na ye mwasi abalaka na Kinshasa a divorça ka mère de 4 enfants akima na bana ya na bana na poto balobi akima na bana ya mobali aya na bango na poto azaka na bango aw bana wana ndenge akima na bango na poto alingara même pas papa na bango na Kinshasa asola na bana intoxika bana envers papa na bango ye avanda na bana awa na poto wana ba vie passée na bango ango wana papa lobi des choses soki na lingaki ye pona monaki ye aza déjà mwasi abota aza na bana et puis aza déjà na ménopause ngape goto na bota naza déjà na bana et vous allez bientôt vendre to ebaka ko sangisa bana to bokola bana bref balingani bavandi na bolingo chose grave papa lobi des choses bana na ye awa na poto babenga anga tonton nafungoli parenthèse rapidement pour comprendre maman na tuna na question mikonyonso biso toza ba africain toza ba bantu est-ce que yo banda ko benga mobali ya papa na bino mobali ya mama na bino tonton c'est ça la question ya totika ko copier comment dirais-je ba doctrine o biso toyebi mituna ngona makolote totika ko copier ba culture oyo toyebi mutuna makolote na bandeli na tuni boy mama yo bokoma na papa ya mbanda obengaka mobali ya mama na bino tonton oyebi efe mwana no azobenga papa na ye mobali na yo tonton yeba ke respect za réduit mwana wana kozangisa respect na mobali no parce que abenga ye tonton tu sais ko benga mobali ya mama papa eza maximal ya respect eza maximal ya respect yaya kobenga déjà mobali ya mama tonton eza ko réduire ye eza ko zangisa ye respect landa culture africaine na olo babilo na bino ya bamindele te na solo babilo ya bamindele te yaya boke kokota na culture o eza ya bino te mabunga yango to bunga na solo bela culture africaine pour contradiction ezala te na tuni o question avant répondre na ba question bo na tuni o question obengaka mobali ya mama na yo na Kinshasa tonton pour répondre bien parce que batumsu bayaka ko répondre ozoye la biso loyenge o eza chaîne na ba responsable tous a besoin batu ba comprendre maramto loba tous a besoin batu ba longwa na ba erreur mama tika ko yebsaka mwana na yo abenga mobali no tonton yango moni di fait que bana bino ba obenga mibali na bino ba tonton na bazo bimana bana bino abasi ndimelanga du fait que bana bino ba obenga mibali na bino ba tonton yango bana bino bazo beta mibali na bino na banda to pe ba mibali na bino bazo beta bana bino na ndako pour moi no azo bengo papa okozana moi sans sa responsabilité pe olinga mwana wana mais moi no azo bengo tonton a considérer le quoi ka moi garçon mo boya bimara na mama na biso le la tata mo ka boya ka kutungisa mama na nga c'est ça l'essence ndimelangelo no episode des shows d'Enar TV rien que la vérité ni pour ni contre rouge comme rouge noir comme noir tika to solo la o no kwa bana na kangi parenthèse to zonga na sujet papa lobi des shows oyebi pourquoi na lobi bo na bi côté ni to ke chité ne loko na fungoli a papa lobi des shows bana mwasi nanga babenga nga tonton mais bana nga na Kinshasa so babengi na téléphone babenga ka ye mama moko o tozane wana poto abenga ka ye mama mais ba oya mwasi nanga babenga nga tonton nayebi pourquoi nazo insister landa di solo yoka bavandi na libala chose grave papa lobi des shows mwasi nanga avant to lingana na ye oyebi li solo yo moi ba langage mususu ekoza moi kilo na matoi me boko permettre nga na expliquer bino parce que zandenge wana li solo ye mais na koluka moyena boucler ba mo boyebi nde to sola na bino po eza li solo moko ya soni ebele ya soni lisolo a soni ya na obetelo malembe landa to kende pena malembe leo na obetelo malembe
pour ba explication ze belé na kati. Papa lobi des choses to vanda na mwasi na libala. Tango to lingai na mwasi nanga azalaka na mobile moko liboso. Tango auti Afrique sikaye na bana na 4. Alinga mobile moko na début wana lokwa azalaka na ba difficulté ya bana 4. Ndenge akoma na bango na poto, mwasi azalaka na ba souffrance na début webika ndenge vie bandaka. Na début wana azali na ba souffrance alinga mobile wana azalaki na mwa ba moyen. C'est-à-dire mobile wana azalaki na mwa ba possibilité ya kosalisa ye na bana 4. Bavanda na mobile wana na ndako moko. Mais mobile wana porokondo na ye etelemaka te. Tosolaka na bino boyebi ba terme nyonso na kanga pour ne pas déranger aux enfants. Porokondo ya mobile oyo bazalaka ne liboso etelemaka te, ngibi ekufa. Babande kovanda na mobile wana ngibi ekufa. Mobile wana azalaki ko lisolo oyo. Non, ça l'effort. Na expliqué boyeba. Mabala poto problème. Ya ezana masolo mususu ke ye. Ba pesio lisolo ye bate lisolo na. Banda ko télématé. Na banzi na kena ona ba forme belé pour mutu to comprendre. Ba maman na ba papa bo comprendre. Na kati ya libala. Mobile wana sombaka ba banda ko utiliser ba concombre ya gaillard. Bande ko basi bolanda koto bien. Yaya ezana ba pratique musu bondima na banda ko mabala na mibali bozwa. Lobby a redétruire nzoto na mobile ya ko yana sima. Tanto mibali ba robando kimo na sima pona ba pratique oyo salaka na mobile ya liboso. Yaya mbongo ebomisaka mwasi. Mwasi aza prêt à tout juste pour l'argent. Papa na biso abi des choses. Beta lisolo oyo expliquer ba maman. Ba maman bolanda awa bien. Mobile wana bande ko utiliser ba concombre pona lobi bien porokondo na ye ngibi e bande ko télématé. Lokola porokondo etelemaka te. Papa wana bande ko utiliser ba concombre pona ko kotisa maman. Abande ko kotisa maman ba concombre ya gaillard. Lande explication. Ba vivra na mobile wana temps ebelé. Du fait que mobile azaki na bobenga oni faiblesse sexuelle. Ba bande ko utiliser concombre a kotisaka mwasi na nzoto. Ba mama boyebi côté to komi pour ne pas to kende trop profond. Yo ebi kaka. Bana mikepe balandara des shows de Nar TV, Hermo to lobi to leki. Ba pratique wana banda ko sala mama na libala. Po mobile azaki na makasi ya mbetu te boyebi. Mama atikalaki na ba défaut na nzoto na ye ya kimwasi. To sola bino ba mama ba papa boyebi. Tant bayaka ko kabwana mobile wana nde bayeko lingana siko na papa na biso kolo lisolo. Papa lobi des shows. Mwasi nanga atikala na défaut na nzoto. Pona mobile ya zwaka ya liboso. Mwasi andimaka ba kotse ba concombre pona mbongo parce que mobile wana bande ko supporter na bana 4 oya uta na bango Kinshasa. Mobile wana vinyo so basala kina mwasi abande ko kotsa mwasi ba concombre po ye atele marati. E fa banda ko kotse ba concombre ya minene na nzoto. Mwasi atikala polele. Oyebi kote tokomi. Mwasi atikala polele, nzoto aki mwasi etikala polele déclassé. Clair et net, to comprendre lo na lobby. Ba mama boyebi kote to komi. Mobile abi des choses, mwasi nanga soki toza na ye na mbeto. Bo permettez nga na expliquer bino. Eza lisolo eko sunga ndeko moko olongwa na eloko aboye. Toloba ngo pona sentiment me po yo okeba. Soki okolingaka mobali pona mbongwa kotso ba concombre landa. So okenda kolinga mutu moko alinga bando kotso biloko na nzoto landa. Lobi okozala na besoin mutu mususu. Mutu ya bali yote akokotso concombre ndenge nini. Mutu ya bali yote akokotso machine na nzoto ndenge nini. Mutu ya bali yote akokotso ba plastique na nzoto ndenge nini pe pona nini. Eza na basi ebele yoka. Na fungoli parenthèse rapidement pour comprendre. Na mona video musu batindela inga awa basi apoto toujours. Alati kopali ya nzoto ya mobali. Azo swa muninga na ye mwasi. Basi moko alati kopali. Oyebi kopali na oloba. Alati kopali ya mobali. Azo ko swa muninga na ye mwasi. Azo fonce ye kopali. Alati yango na loketu lokwa mwana mobali. C'est ça non? Nde bazo sala ndenge mwasi na mobali basala. Azo kotise kopali. Muninga mwasi azo ganga. Yaya. Pona nini ba pratique ya boy. Mais lando ye ba conséquence ya ba pratique au bosalaka. Yo na bi landa bien. Na kangi parenthèse tozonga na sujet. Webi, izana ba masolo musu batindela anga des shows.
eza bilo musu ba pesa nga pona ba émission nga mona tali ni kolona se na ebinde. Mais il y a des choses et c'est nga tu expliquer ba maman. Mais il y a des choses ya yezo senga na expliquer bino kaka. Landa li solo. Papa lobi moi si atikala polele porte ali felo. Ha. Oyebi eloko na lobi moi si atikala ha. Kande na kamo moi muno na ngande tikali ha. Moi si atikala bongo porte ali felo. Soki baza na mbetu. Vous comprenez là on a oloba. Zéro, c'est-à-dire c'est très difficile à expliquer, mais des choses des choses d'Enar TV, rien que la vérité. Moi c'est atikala ha. Même nous on a tikali ha bongo. Papa lobi des choses moi si nanga za soka vandi a telemi, ozoka ba gaz ezobima. Ba gaz wana ezobima na simate mais ezobima liboso. Nande Nabina ko expliquer bino, non expliquer ngopo yo mama oyoka yo mwana mwasi jeune fille obala nanu te to obala keba na ba pratique. Mutu azo pratiquer o biloko wana bala yo. Ata soki abala yo. Est-ce que vino eza po ba kotso ba concombre, ba kotso machine, ba kotso ba plastique. Et surtout plus mutu ya bala yo te azo kotso ba plastique. Lobi mutu ya ko bala yo. Yaya basi bele mibali ba okima bango ba mama boyebi biloko to sala ba émission boye. Boyebi basi misusu mibali ba okima bango pona nzoto ebeba, nzoto akimwasi ebeba. Yango zo sala ke mobali nyonso kozwa zo kima. Na lukande konanga moko ya infirmière to ya sala émission ba expliquer ba mama comment maintenir le corps. Ndeni mwasi okiko bongisa ki mwasi na ye. To sala ba émission na osunga ba mama. C'est notre ambition. Moi si atikala ha, moi si abeba. Papa lobi des choses, to vandi na moi si soka telemi ale. Ba mo mususu na lobi grave. Soki moi si avandi na kiti a telemi, moi si on dirait bombardement ou esalamaki entre Sassouna Pascal Lissouba. Ozoka penda des choses. Mais nous sommes en bombardement na simate ndenge to sala ka moi dégagement ya gaz c'est normal. Mutu fois dégager na sime c'est bon pour la santé. Mais moi ça zo bimisa liboso. Pona nini ba pratique. Papa bi ba vande ko pratiquer cocombre. Wana biloko ye moko aloba kitango expliquer mobali pourquoi ezo sala bongo abimisi vérité yebisi mobali ke non mutu nazalaka na liboso na yo nde asalanga boende abebisanga. Mama fungola mato yoka makamu na lobi. Yonde ko mwasi ba kotsa ka obi kotsa kotsa explication yango lobi na yo yebi ndenge ko suka ba mama boyebi explication ya biloko moyena kende plus profondément ezate mena lobi au moins mutu nyonso ayoki na mbetu mwasi soki bavandi na mbetu gu ya mwasi na mobali ezalaka te c'est-à-dire mwasi sentiment esila likola kokombre atikala ha mwasi robot na mbetu c'est-à-dire sentiment ya mobali ndenge ezalaka ke mobali osimbi mwasi ayoki mwa mwete eloba prophète John Ngefa mwasi ayoka mwa mwete rien oyo ye mwasi ata osimbi eloko basi ba bonza mwasi atikala polele sentiment ya mobali na mwasi na mbetu emataka te mwasi robot yaya tika tosola tika toloba vérité moi je na okosa bino na oyede yo te au moins tant na oloba biloko yo mo ozongi sima ba o ba na kati ya makambo ba yebi ozonga sima yo mtoluka mutako yelo na biloko boya sala yo boya conséquence na ngo soki na bombi conséquence yo koyeba te yo pe bake kotso kokombre mais tango yo ki conséquence noko de choix ya lobaki non kondima to kotsange loko na nzoto na ngaki mwasi non busala sentiment ya mwasi na mobali ndenge nzambe asala biso. Pourquoi pratiquer les cocombres, les machines, kokotsa babiloko kilikili non yaya. Nandimite mobali ya bali yo na mbongo pona avenir ya lobi mama bana akokotiso cocombre nandimite mobali ya bali yo pona avenir ya yona ye akokotiso machine na kati nandimite ata kutu soki etiki na onko sala bozana ba façon msu ya ko sala ba sentiment mais jamais akokotiso cocombre mutu azo sala biloko boza mutu ya lingi yo te. Eza mutu ya kobalo te. Eza mutu ayebi ke no azo détruire yo, azo kosa yo aleka. Wana ba kosa aleka. Ba conséquence yango. Maman nzoto etikala vous. Basala la gaz na ndenga si mama komi ko bimisa mi pepe na ndenga liboso. Permettez-moi de vous expliquer.
parce que bande kwa basi ebele ba erreur baza oya yebi yango te yoka. Yoka yango eza na ba conséquences. Moi si akoma robot na mbetu. Ata balali moi si aninganaka te ata osimbi moi si yoka ata sentiment mwete rien. Moi si nzoto ekufa. Nzoto ekufa papa lobi robot na mbetu robot. Bolali oya tali boy. Chose grave. Moi si ndenge azana ton banda ko vivre na tato banda ko chaye kokombre. Azayi na mobile muso azolongwa Suisse, tina Belgique ko ke landa mobile. Également na minute o bana ndako libala papa lobi des shows. Même chose. Moi si tozani na ndako mais aza déjà na mibali libanda. Soka simbi téléphone na ye Facebook ne Facebook même tu désert. Téléphone na ye si mobile ya ko simba téléphone na te so mobile ya simbi téléphone abi yo balanga. Ya yo moniti na okekota mabala. Moi ça peut so réponse abi yo balanga pour contrôler le téléphone nanga tu vois. Ya pour na okende pas moi si zala cirque obimisa mbongo. Pour okende pe na ndako moi si batu nyonso bakenda te po bazangi bandako ba musu pe bayokana mobali ya kanganda kuna ya kevanda pa moi si ezalaka nango to yebi kokende nyonso eza ya mabete mais tango okende vanda pa moi si est-ce que obalaye? C'est ça aussi la question. Obalaye? Pour moi si yo bala na ndimita okatelo balangage ya bongo mais yo bala te yaya il faut jouer balangage. Ça dit to prendre sans sa responsabilité nous les hommes. Biso mibali tozwa sans sa responsabilité. Avant que nous vanda pas moi si obali. Moi si ovanda na ye obalaye. Kasi yango akatela ko mangala. Po obalaye te. Ya omoni ba bloko e sunga yo obalaye po ba mangala esila. E ko sunga yo obalaye po libala ekende liboso. Voilà pourquoi to lo baba vérité oyo. Koyoka yango mabete. O eza ba vraie vérité ko sunga bino. Tantôt mobali aza na kilo po bala yo. Car na sima émission a telemi azu courage a bali yo. Tantôt papa moko ayoka pe bakata kaye mangala car ane de choses zolo babozo talanga oui okotele mokozwa conscience obali mwasi mangala bu okato mangala te yaya mwasi obali ata okata lingala akobanga mobali ya balanga okata lingala moko be ya normal oui basi bazana bango bongo na ba ope babala bango bakata mangala oui mais o babala ya akata lingala na ye na moi réserve mais o babala eta ko katelo lingala 100%. C'est pour l'unité kanga bisaka kende. Mais c'est ça. Pour l'unité koso ponani. Des shows d'Enar TV. Rouge comme rouge. Noir comme noir. Rien que la vérité. Pourquoi bolingo tout ça la émission ka to kosa. To kosa ponani. Ya le to so la le week-end. Zala tendre. Zala no tranquille nanda le week-end. Bon week-end. Zo moi ji soko melarani ni mela. Landa des shows. Papa bala maman, bala moi si na yo c'est très important et chose grave, papa lobi des choses moi si akoma na mibali, azana ba téléphone mibali, téléphone mususu, ka so mobali abimi si téléphone wana, na sina loba biloko bol. Téléphone wana eza ye asola na ba mibali na ye. Mobali so alinga tout na téléphone abi obalanga, oza droit au contrôler téléphone nanga te. Oui bi ma bala pendo na ebite ma bala ya copal, ma bala plastique. Ya yezara soni si tu soko bala moi cité OK sou kokota pa na soni mon frère tika na yebisa yo soni yaya oh mais des shows yo des shows soni mon frère balaye c'est tout ça l'émission boza pour o balaye oh mais des shows yo comme bali sabato balaye olongola soni aboye na nzoto yaya oza mwana mobali balaye Kobala ka ateza il faut okende kolouer basala minene te mona famille na ye pesa bango mbongo mwasi azala conscient mobali on avandi na ye apeselanga mbongo c'est ça kobala bino kasi kobala ngwa poto kaka il faut que louer basala ba mona yo yango pe to okoka kobala basite po olingo sala ka ndenge ya sala ki via concurrence ya kobala mwasi ezaka okezwa sala munene te bala ye famille na bango soki ba yebi yo c'est bon. Oya biso ba connaissance na banini moi secret na ndako silit bolingi nini na louer salle bo pesa nga mbongo salle mais c'est ça yo kasi po moi sino bango il faut batunde ba ya koye biso famille na yende soko balier c'est tout moi si abanga ka mobile na soko yebi ke mobile nanga o ba yebi na famille nanga nde ba ko banga yo mais soki famille moi sino ba yebi yo te ba bango te moi si a bango te ba yebi yo te libala fraude et kobo c'est ça ya. Tika no kwa solo na bino leo to solo la. Leo to weekend to solo la. To leki na point on a papa lobi des shows. Moi si nanga problème mibali.
Voire même, papa lobi na koti jeune. Aksali ba prière. 2 mois plus ou moins de prière. Basala nzambe ba yebise moi sinon ndinga zana ba lokaye. Ba lokaye aoki ko vanda na mobilité. Aoki ko vanda na mobilité yango zomona biloko anyo so esalama na vie na ye. Oza na 2 choix po na mwasi na yo. Soki okangani na mwasi wana yo moko kokufa ou encore mwasi fa le kana délivrance. 2 cas. Soko okangami na mwasi kokufa. Ou encore, moi, s'il faut aller à la délivrance. Parce que délivrance, n'est pas au diable à Kanisara na vie na biso. Il y a une photo de la délivrance. Quand le cas délivrance, c'est une golo batte que zana kindoki. Non. Délivrance, c'est ça juste, comment dirais-je, qu'on délie vie na yo. Na o nyo so ki ko kanga yo o yo yebate. Yebate nyo so ba bandoki te. Si babio le cas délivrance, c'est une golo batte que yo zandoki. Nga pende de choses na za na le cas ba délivrance c'est belé. Bon, le quoi na le cas de délivrance n'est pas gendo longolanga kindoki. To le quoi na le cas de délivrance na kindoki te. Il y a des choses où tu occupes comme on a mis sous te. Il y a des choses où tu peux pas comprendre. Mais il faut passer par le délivrance. Il faut qu'on les carana ba délivrance. Ba délivrer biso à chaque fois. Ba maman ba yebi femme sage, femme de la promesse. Beaucoup mais la biso par rapport au y a problème moi. Évangéliste Willy Luvumbu na Bourges. Beaucoup mais la biso attend un commentaire. C'est ça. Délivrance, c'est ça juste mutomi longola na biloko e kanga yo sans que yo moko yeba. C'est ça la délivrance. Et ça n'a pas pratique mususu ba sala biso na ba famille. Yaya yo yebi angote me batia yo quelque part sans que yo yeba. Oyeba pourquoi kabwana na mibal. Oza lié quelque part, yo yebite, ozando kite. Mais tu es lié quelque part, batia vi na yo quelque part, ba lakela yo mabe yo vandara na mibalite sans que yo yeba. C'est ça la délivrance. Délivrance c'est ça pour na bandokite yaya. Délivrance c'est ça pour na biso ndenga de choses na vandi aso na kene église pasteur na a besoin de délivrance. Na omona vi na ngondi moi kilo ezali na a besoin de délivrance na lingi na le kana délivrance pour on ne sait jamais batu balandaka biso na vie yaya. Famille landaka biso, ba camarade balandaka biso, diable landaka biso, le diable est partout, le diable est risé. Luka délivrance ndeko mwasi. Pourquoi vandaka na mibalite? Yo trouva ngo normal. Et ça normal te anormal. Moi si kitoko mobala raté, mibali ebele. Basi ya mabe obofinga ka mabe bavanda na mabala. Tala ba obota bana kitoko. Na mibali na bango yona ba boté belé, kabelo tina makolo 100 mètres soki comment 30 comment dirais-je 50 mètres ya kabelo. 30 cm ya crayon et longi kitoko mais libali za raté. Ba loka yo. Ozando kité ba lokande yo ye baraté ba loka. Chercher la délivrance. To lukaka délivrance à chaque fois na vie na biso. C'est important. Papa lobi des choses, moi si nanga ba lobi ba loka ya ko vanda na mibali te yango moni ba changement mibali à chaque fois azaki na oana na Kinshasa kimaye na bana ye na bango na poto aye kokuta na muta kokombre a baby CV na ye alingani na papa na biso awa déjà zo menacer na papa na ndaku mibali libanda tout consort. Voilà. Esprit à moi c'est ça menacé par des sorciers sans que yo yeba. Et ce babibo qui est délivrance ngolo bate yo zakindo. Papa na biso abi de show na benga moi sito kende délivrance na église à Tomboka. A silika na ndenga muketa bi yo ngo kanga ndoki yo zo benga ndoki. Nani biso ko kende délivrance ngolo ba yo zandoki. No yaya. Toko kumba na famille mobimba ngana mwasi na bana toke délivrance. C'est important. Tantôt de komoko aye baraté. Pesa mobali no courage. Pesa moi sinon courage. Beaucoup banana bana aller à l'église chercher un bon serviteur de Dieu, un bon pasteur, bon les cara délivrance à chaque fois. C'est important. Et ça quoi bande ko na biso abima. Na bima délivrance ezara ya kopona mikolote. Délivrance eza tout le temps, tout le temps. Ya beaucoup banana famille mobimba moi sinon na bana. Mobali na mwasi na bana, mwasi na mobali na bana, bokendaka délivrance chaque dimanche ou à chaque fois comme vous voulez. C'est important. Cause la tête délivrance ka po bomoni ma omo ezotambola te, to mono ndiye ba oloka biso, to bandi omona bando to toke délivrance. Non, il faut prier. Bible lobi prier sans cesse. Tout ça wana. Papa na biso abi des choses, mwasi, impoli asuka. Et puis na retourna yoka, na fungoli parenthèse rapidement pour comprendre. Na ngina tuna boy. Comment beaucoup vivre moi sina mobile nandako? Oyebi code à téléphone à moi sino teloko to tuna ngo mikonyo so bo vivre na tuni bo vivre ndeni ndengo vanyo na téléphone à moi sino simbagate moi si yo ndengo vanyo na téléphone à mobile o simbagate et loko ni neza na téléphone na bino
oye kila soki basimbi yo kufi. Na tuni kaka. Yaya c'est pratiquement impossible to longola ba limite ba barrière diabolique. Tala diable nenga kaboli mokili na monde Android. Moi sina mobali bolobi penda boya moi sina mobali. Bolia kasani moko. Bola la rambetu moko bosukola na douche bino mbale Adam na Eva. Bokota na douche bosukola. Mais na téléphone seulement boza séparé. Juste le téléphone boza séparé. Moi c'est asimbaka ya mobile te mobile ya simbaka ya moi c'était pourquoi? Pourquoi? Tala ndenge diable azo kabola mabota. Tala ndenge diable azo panza bolingo. Téléphone. Na tuni yo question. Ovanda ana moi sino na ndako yeba code ya téléphone ne. So yebite luko yeba. Maman yeba code ya téléphone na mobile. Luka yeba c'est très important. Ba lobito yeba po banda ko ke surveiller so la rana banane te. Ça dit, au moins il y a des émotions tout ça la émission tout ça na difficulté d'expliquer. Il faut expliquer blom sous le rôle la bébé. C'est pour des bimous sur comme des choses mais yo éviter ce to pesi bango bando vérifier ba message c'est ça donc sur tout ça émission bo pesa biso passe surtout l'homme sous ba commentaire tali obi oyo bébé mémoire mouké donc yango to into expliquer tant balobi moi si atala ka téléphone à mobile to mobile atala ka moi c'est lingolo baté depuis au vendela ki téléphone à moi si ko banda na première amitié na 5000 amis 5000 amis, oye baba solo la ki nini. Non, ce n'est pas ça le cas. Ce n'est pas dit le quoi babi otala ka téléphone à mobile, il faut banda kotala depuis premier ami sur WhatsApp jusqu'au dernier ami ba solo la ki nini. Non, ce n'est pas ça. Biso to lo belawanati. Zala na accès à téléphone à mobile, il y a des problèmes qui peuvent arriver. Ba makamso yé la rabiso na vie ya on ne sait jamais. Kaka pona kozanga kozwa accès à téléphone à mobile ya kufi. Pona kozanga kozwa accès à téléphone à moi si akufi to moi na kufi. Yaya c'est très important. Ba lobito zwa téléphone à mobile pour aller fouiller ses messages. Non. Ba lobito zwa téléphone à moi si pour aller fouiller ses messages non plus. Mais zala na accès à téléphone à moi si na yo c'est important. Et l'inko lo baté lo kwa po yebi accès na ngwa ale komaka so ya bosa nyango pa o sote mbango akomaki na nani. Oh nani akomela kai mingi boy. Oh ya za nani. Non, 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 non. Zala tranquille na moi si na yo pesa moi si conseil pour vivre dans l'harmonie. C'est ça l'importance. Na kangi parenthèse to solo la. Papa lobi des choses moi si basali nzambe ba ebsinga so na continuer na moi si soit la mort ou soit il faut les canal délivrance parce que ba lokaye akovanda na mibalité. Famille na bango ba na ba problème belé. Ba parents na bango ba kufa ba tikela bango ba héritage. Na sima ba héritage wana ba loka moi si na ye. Na bango nyonso bandeko na nyonso baza tranquille bandeko mwasi nyonso babala baza stable sauf kaka ye aza stable te vie na ye za toujours na molili. Voilà pourquoi ça na ba menace wana plus loin. Papa na biso alobi des choses ata na tiki bilamba na nga salite na ndako mwasi asokola kate yo na tuna ka mabala ngo ya bino bozo vanda ndenge nini. Maman moko apesa nga réponse papa moko apesa réponse bo vanda ndenge nini. Chemise a mobali no toucha ngo to yo kango nkele. Chemise à mobile aussi bien on a mis ça puis boke bois kana salle de bain oyo kankele siko bovandi ndengeni pe bovande nini ya landa li solo bien o pe sabiso conseil na o panza ntekelelo parce que li solo ezali na ba explication belé wana problème a bilamba simba bilamba mobilité bon siko loko simba bilamba na été bon mukolo robela mais oui bien tala na vie soki mutalingi ote yaya séparez-vous avant que la mort vous sépare. Avant que mon roi boma muninga, séparez-vous. Et l'autre eleki tika ezate. Mutu azo simba bilamba non ankele. Oza vivant. Et bon soko obeli. Ako simba yo. Ako saliso. Oazana mato ya koyoka sai nini. Oyoki. Desho ye wana zoloba. Toleki na point mususu. Papa lobi desho. Tovanda na mwasi na ndako. Question mususu eza ya bandoto. Papa lobi depuis na linga mwasi na lota bandoto. Turolota ndoto na rolala bwetolo na loti ndoto muta koti na chambre a sauter ayeko kita likolo anzota mwasi nanga muta sauter wa akweli mwasi papa surtout ki na mbete soka abya yebisa mwasi abiko mekaka ko yebisa nga ndoto te ba yebisa ndoto te oyebi ndoto azolota atoni ko mekaka ko yebisa nga ba ndoto te ça dit mwasi alingaka kutu te mobali ayebise ba ndoto na ye pourquoi lingaka yebise ba ndoto te yango to sengi conseil landa po opesa biso conseil toke na okende pa na kochite po toyeba bien papa lobi des choses muko mususu to saline ba discussion na ndako likambo ba na bino ko benga mibali ba tonto yango mwana na yemo kwa mobali
papa na mama ba oswana papa na biso abi des choses to oswana na mwasi nanga mwana mobali a sotelanga a bloquer papa na biso na nzoto a beta ye bino na mabala na bino yo oh no tala mabala poto no yaya moni bano babenga papa tonto bakubeta kaye muko bakokola encore bana na ba benge déjà tonto bana boule déjà que oh tonto il n'est pas notre papa c'est notre tonto bakubeta kaye bana tango bakokola bakubeta ko na ndako wana beta yo papa la biso abi des choses ce qui m'inquiète mwana na yemo kwa mobali azawana kola mukomsu to sona na mama ne mwana a sotelanga a bloquer papa a ningisa ye sonia soni bazo ningiso pende ya ko ningisa yoka ebi mabala kokota ba conséquences yango yaya ngana obeta liso na 4-4 je suis ni pour ni contre rouge comme rouge noir comme noir rien que la vérité tolobi botika websara bana mino babenga basi na bino ba tantine comment bana nga ba ko benga mwasi na nga tantine bo benga ba nani bino batapoto boko makuna benga mwasi na nga tantine mama na bino zo benge tantine yo bana no pena na ndako ba benga mobali no tonton kasi yango ba tonton na bazo bimana bana bino asa papa na ete tonton mais tonton ko bimana ye tonton c'est un tonton de quartier comme ça c'est comme ça tonton kasi ko soit pe moi no mwasi po aza tonton te loba na kosi ako soye po aza tonton ndimela nga ko soye po aza tonton mais soka benga ke papa na papa ko yoka soni muto azobengo papa ke ndo sa bêtise elekate papa kilo yoka kilo wana papa elekate atana mwana osakane te po moi papa kombo papa atabaza bempoli mais papa c'est papa maman c'est maman peut-être bout Hollanda blo ba okay ça ba on a ba classe au papa na oka ko nda botio non nous on est des bantous on est des africains. Tout celui qui est à l'âge de ton père est ton père. Tout celui qui est à l'âge de ton papa, c'est ton papa. Tout celui qui est à l'âge de ton frère, de ton grand frère, c'est ton grand frère. Il y a tous à la wana. Maximal, il y a respect africain. Max, il y a respect africain, il faut y à la wana. Botika bolongo la marge wana. Ce bolongo li marge wana boke kota na ba kiltiro boyebite conséquence totale. Moi no zo benga mobile no tonton. Moi no moi si benga mobile no tonton. Kasi moi sina mobile lobby yo ebite ndimi lo no yebi so linga ko so ponani moi sina mobile ya lobby kana ndako wana o ebite oyina ko so pekisa moi no benga mobile no tonto te papa maximum de respect papa éducation ou tera les bas âge bana mno ba benga mbana mno ba tonto lobby ba kokoma moi sina mobile oya mobile tango ko vimba bimi tolo lo kwa de shobo e moi pa ka ko beta mobile no nanda pour benga ke tonton mais celui que tu appelles papa je suis pas sûr que okiko gelé okiko gangele non o gangele te parce que oyebi ke papa bien que le mari de ta mère mais c'est papa. Éduquez vos enfants yaya, instruisez vos enfants, c'est important. Bloto loba lobi okoyebango lelote to solo la mwana ba nani mama mobali ba oswana na mwasi mwana ya mobali a sauté akanga papa na biso nyate bibotu idiosi comment mwana no akobeta mobali no nanda et puis mwana ya simba ba parents selon bible la kela mi mabe bo bebi sabana papa zo regretter mwana ya si akola alinga beta ye nanda mwana mwasi na linga beta ye toke plus loin papa na biso abi des choses. Moi, si on soki na zui musala, ya kenda akobebisa musala, alinga ate mobali ya sala. Papa abi des choses na depuis 2013 na zwa mukanda te mukande kufa. Na debriya kana mikanda baninga ba pesa yanga mikanda na bango dans le noir. Na luki mwa musala na sala po sungandako. Mais soki na zui musala, ya kenda akobebisa. Papa abi na zwa ka musala kote mususu, ya kebebisa musala abi no mukanda neze ayete un mois après ba bengani mobali na musala. Et chose grave, papa na biso abi actuellement azwa ki musala mobo ya zo sala avant zwa musala oyo basala ki musala ya bobenga ngoni vendage soki vendage ko bimisa biloko na bilanga wana bakende ko bimisa soki ba je ne sais pas ba bobenga ngoni ba pomme bakende ko bimisa ba pomme na bilanga ba futa ba mwa 80 euros lokwa papa za na mwa ne moko atanga na université a commis déjà presque na 18 ans a futela kaye université papa zo sala te
Moi 80 euros ba pesa yi bango. Apesi moi na université pour afuta ba frais car ndenge ezosenga. Moi si asiliki comment ko pesa moi no 80 euros wana au lieu somba ticket à train. Et chose grave. Ba uti ko somba mutuka moi si batindela ki mbo mobo na Kinshasa, moi si asomba ki voiture. Mobile ya salaka, mobile ya bandi musala récemment. Papa lobi des choses nazo beta 2 heures du temps à pied. Moi si nanga za na voiture. Soka sengi moi si ke yaka ozwa kanga ata na voiture, oke na kozongisa nga ozwa kanga ata na butu na zongaka. Na moi nake na nga mome na butu yaka kozwa nga moi sa bilokuta. Nga na okiko yaka komema ko na voiture te au moins osenga nga service. Yongo mabala ngo ya bino pena nazo tuna. Voiture moi si nanga pona matango nga ifona senga ko service. To yo yebi ke mobile nanga salaka ifona kendo zwaye. Biso ndenge tozaka soki moi si asala. Ifona kendo zwaye na ye kozongise tout consort. Mais moi si ayebisi ke jamais okiko mata na voiture nanga au moins osenga nga service. Papa bi des choses nazo souffrir. Nazo kende musala makolo, nazo zonga makolo. 2 heures du temps de route aller-retour, 4 heures du temps tous les jours. Quel degré à qui monte mamabe? Quel degré à qui monte mamabe? Et chose grave, papa lobi des choses. Moi si soka ebiga ke na ngina ke musala ebi déjà air na ngana ke da musala. Avant ngana ke ne musala ya bimi déjà ke. Nyonso ana po servir mobilité. Mobile azo ke ne musala na nzala. Papa lobi des choses na okende nzala, nazo vivre ka na café. Café on na me na musala. Yango na kozonga na ekolalela na ndako. Moi si alingi kopesa nga bilo akolia te abi yo pesi mbongo akolia te eloko akopesa yo pe ezate. Opesa ki mbongo akolia te moi 80 euros zaki nango ke kopesa moi no na école au lieu somba ticket à train obenga nga na ya kozwa na mutuka. 80 euros no lieu to somba bilo akolia opesi moi na no na nzela classe yo lingi na lambele olia. Kaka ndenge papa zokende ameli café na musala café wana ayekolaela na ndako papa abi des show. Ndenge na obengo lelo 8 jours na l'été. Na melaka café na musala et sali mawa passe na soni papa na biso azo regretter papa lobi des choses bêta pesa ba mama conseil ya ona loba yoka ngana créer masolo ba papa te papa pesi di solo to pasoli voilà donc olukatenga na sa ela bino masolo vandi wana na ndako yebi makambo omona benga des choses de Nar TV pesa biso li solo soki masolo ba mama leke belé toko bêta kaka ya ba mama. Voilà, tout ça wana mais papa na biso moi lobi des choses na landi ndenge ba mama ba oloba mais yebisa bango siko o muninga na bango pe azo sala papa na biso lobi na komi na suka asala nini ya na pesu explication nyos to soli na papa ba explication ebele na kati na pesu ba explication tout na monisio ba danger nyos eza na kati surtout pas ba mama ba pratique ezanga tina bokeba conseil ni okopesa papa na biso na kolingo pesa papa na biso conseil. Zoye loko ozope sa conseil na grand frère na yo azu moi si aboy oyeb sa grand frère nonina pesa ye conseil loko la lekino mobali azu moi si aboy okopesa ye conseil nini zala na katikati kokote la muninga moi cité kokote la pe papa te des choses de Nar TV ni pour ni contre rouge comme rouge noir comme noir rien que la vérité ya olingina koso ponani alors yo pe kokosa te. Pesa papa na biso conseil na katikati yo okiko loba nini na kati ya problème oyo. Conseil nyo okiko pesa papa. Ya no mobali mwasi ne azo sala boy. O loba nini? Leki no mobali mwasi ne azo sala boy. Noko na bino mwasi ne azo sala boy. Papa na bino mwasi ne azo sala boy. O sala nini okoloba nini? Pesa biso conseil toyeba nini yo okiko loba na kati. N'oubliez pas le plus important ya partager ma solo à des shows de Nar TV. Pesa masolo partout, pesa ba couple msusu bayoka. Pesa bandeko no abasi bayoka ba dégâts. O ekiko yela mutu na vie sans que yo yeba. Ba défaut msusu ba pratique msusu tozo sala na ba lit conjugal. Pas tellement lit conjugal, pour lit conjugal les na ba vrai mariage. Ba conséquence ya ba pratique impudique ou de l'impudicité o tozo sala avant ba mariage et ko rattraper yo. Ba pratique musu tozo sala ya buzoba na mobali ya balio na nuti pe akobalaka na oyo te azo bebiso nzoto lobi ko sukelo mabe lobi ozana besoin mobali mususu nyonso eza na kati ya émission oyo bandeko basi bobanga mibali na bino eko sala bien bandeko papa to bala rabasi avant okendo kota na bandaku na bango avant pe basi baya na bandaku na biso to bala bango c'est très important nyonso eza na kati ya lisolo to lobi yo o retenir nini ya bien pona yo zwa o moni eza mabe sa nini
boaka na loba yango mikolo nyonso o eza bien ya yazwa ya mabe boaka ata bible lobi une partie du corps o ezo nuire yo sa nini kata boaka o de choix lobi ya malamu instruire yo et pesa o leçon o yo moni eza ya mabe etungiso te bolimbisi boaka yango. Voilà, conseil ni okopesa na papa na biso. Émission lelo ezalaki ndenge wana esali bien makasi na émission on a expliqué yango très bien. Nazwi temps ya ko palper penda baka ebele. Yaya tokeba na bilo mususu. To luka ba délivrance eza te poza ndoki. Délivrance eza po oyeba ke vie na yo ezotambola bien. Délivrance eza ne to sala ka révision moteur, ndenge to sala ka vidage. C'est juste pour moteur na yo et tourner bien avec souplicité. C'est ça la délivrance dans la vie de l'homme. Ko changer kaka vie na yo, ko purifier vie na yo ezala na souplicité. Oko yebate lo niezo kanga yo côté ba frein, oko yebate lo niezo freiner moteur pour tourner bien. C'est ça la vie de l'homme dans la prière, dans la spiritualité. C'est ça l'importance de la délivrance. Délivrance c'est niveau lo bato zandoki. C'est ça. Merci beaucoup bande konanga to soluli ebele lelo, nzamba lo la batela bino. N'oubliez pas, partagez votre émission. Pesa bande ko mususu batala. Pesa ba copine na yo, pesa ba papa mususu, pesa ba camarade mususu ko sala bien. Benga des shows Denar TV na ba sujet ya bien boetolo belango yaya. Benga biso masolo nde bendara masolo. Benga biso masolo nde zo pesa masolo, benga pesa masolo, poto pesa masolo eya. Partagez émission et fait ba partage na bino nde tozo ba émission amboye. Tant yo partager émission ye oki biloko na expliquer, tantôt yo yeba kite oyoki yango, c'est-à-dire partager pour tozo ma solo. Merci beaucoup. N'oubliez pas pesa papa na biso commentaire. Ba bon week-end na balandi nyonso des shows Denar TV, nzamba lola batela bino, Elena Gracia News TV na Lyon. Et ça la yo bien koto zoami, merci beaucoup. Na pesi bino nyonso ba mbote boza ebele, to repesa na ba mbote bien na ba émission en direct. Aimez commenter votre émission. Ezalaki abino humble serviteur. L'homme de bonne foi, zala branché, ba émission Ezakoya. Puis sa réponse, ciao.